en tant que moi un scellé, ok? Moutako comprendre souci na bino plus que nga. Tozo benga bo ba parlementaire. C'est pour dire biso tu na bon kuna ba voix na biso nyonso to pesi mutu moko ko sani. Allo bela biso. Bon sikoyo soki ya za kuna za ne baba lo bakate. Tina ko benga parlementaire ezani. Mais biso tozo nyoka mana ba réalité o eza awa. Alors je dis cette fois-ci buso ba wana na commune ngeko le rasu. Les premiers ya ko combattre ba oyo bazo uta soki wapi bazo ya parce que ba mo miso bazo bana bango ba ya ka bazo ba voix. Cette fois-ci nous allons soutenir ces mapana ainsi. Vous en avez bien sûr. Bajana ngo boyebi bango. Tande bo fanda na kimia so na otuna boyebi bango. Kimi ekoti. Bajana wana po boyebi ko ezaka mwana mama o na mwana tata. Boyebi bango bien sûr. Mais vous permettre bango ba créer une insécurité. To ba okanga bango o nga mwana ngaza ka innocent sala makambo wana. C'est ça non? Ba jeune no ba zo sala ba désordre. Beaucoup ko identifier bango. O boyebi na o aze élément. Bon, na yebi que dans l'ensemble ba lo ba bino tata na tuni. Bon, lo po banga so bo lobi na sima ba yo côté la bino. O yo tanga nga po bomesa yake. C'est quartier Ngina o yo nyati awa. Je pense que l'avènement il y a chef Nabiso Sami et Sali eux que vraiment Kimi et Bandokota. C'est vrai ndongo lobi ben civique Kuluna, ce sont nos enfants. Awa, Ayebani. Mais chaque fois le plus grand problème c'est quoi? Bakangiye, ba memi na siat, ba transférer na parquet, kuna ba ke ba futimbongo. Et lobi ba tiki ya zonja lobi biso ba pomba. Moi personnellement représentant ma chef de rue, de localité à quartier Ngina, j'ai été agressé par des Koulouna bien identifiés. Et j'avais fait mon rapport. Dans ce rapport, et surtout sous cette Kika, avec le capitaine François, né à travers Mingna Bisso, Boutouna Moy. Rapport d'un chef Nabiso, né effort, notable, la population va accompagner Nabiso, na chef Nabiso de Sali, Totongi Logo. C'est une œuvre au Bisso population à travers chef Nabiso Sami, né to Sali locaux comme ça. Mokonzi na biso aya ko monango na effort to sali po mboka na biso ko makimia senga na yo des policiers capables. Pourquoi on le dit capable ba policiers ba ko ya na biso ba chef de rue parce que biso nde to vivre la population. Biso nde to yebi population moko na moko ici ba bandi to yebi bana mabe. Mais ceux qui te donnent aussi policiers ba yebi est-ce que ngam na lebi tala ba yo kufuna bino. Il dénonce les chefs de rue
Les chefs de localité, on va vivre, on va dénoncer son excellence. Voilà, on a couru là-bas. Chef de rue! Chef de rue! Chef de rue! Je pense que la fois passée, quand on était en réunion, je vous avais déjà tout dit là. Hein? Oui. Vous avez tout parlé. Surtout dans le bateau, pour s'entêter, pour ça, la salle. Ok? Oui. Il y aura des mesures qui vont être prises. Ça va? Bon, c'est tout à fait logique parce que je me réfère sur autour des policiers. Il faut voir que les policiers sont guéris. Donc, les policiers sont formés. Ils ont cette capacité, même que l'on a dans la machette, à maîtriser sans abaisser massage. Ok? À maîtriser sans abaisser massage. Mais là, c'est vrai, les choses peut-être déplorer en gros. Que bakangi un civique bakena ina parquet et comme vous n'avez lobby aller batik na ba sundoli a o apesi mbongo ba libérer. Mais biso tozo nyoka mana ba réalité o eza awa. Alors j'ai dit cette fois-ci buzo ba wana na commune na ngai ko le kasuti. Na konsala. Je serai les premiers à combattre ba oyo bazo uta soki wapi bazo ya parce que ba mon miso bazo bana bango ba ya ka bazo ba voix. Cette fois-ci nous allons soutenir ces mabana un seul.
Angone bazawana soka zui aboki mabiso te. Il est censé à kozonga la biso à tout moment. Alors na lingi kutu te que bon mon avant la ao nauti na on appelle ça ma terre zone. Soko komi na entra terre zone wana des autres des on n'a pas ba motard pas possible. Ba bloquer même Minzela. Mais à chaque fois quand je passe là-bas soko tiki ba instruction batana député na bango moko kuna soki député na bango ya ka soko tiki ba instruction bozonga na bino na nzela boteka na bino na balabala. Donc il permet même que Batubachaka salité na nzela, il permet même que ba créer un embouteillage parce que lui il a besoin de voix. Ça va? Donc c'est pour dire que je suis natif Yansel. Pe mutako ako comprendre souci na bino ko lekanga zate. Pour moi je suis natif d'ici. Et za la bouto za la moi. Quand vous d'ailleurs la fois passée temps ba bomaki batukuna. J'étais venu là-bas, non? C'est pour dire que lorsqu'il y a un problème, non, il n'y a pas d'encelé. Et ça, non, il y a des bosso. Mais la ligne était besoin de stratégie machiavélique. Il y a zo yapona. Bopé ça est voix aller à comme ça. Il faut tala. Yogana Sabino. Mais pendant nos réunions, que ce soit avec le gouverneur, que ce soit avec les autorités. Je cesse jamais Yakobimisa Moutou pour pas mon non c'est existe. Parce que apparemment on sait ça comme si abandonné, oublié. Bon, allez-y comprendre. Tu votes qui en 2020, ce qui 2018. Tu votes qui fait en 2011. 6. Et je me demande. 6, 11, 18, et je me demande. Tala, il y a aussi un à la vigilance, ça va. Cette fois-ci, il y a au sabisoté. Oui. On l'appelle le parlementaire. Parlementaire. C'est pour dire que biso tu na bakuna ba voix na biso nyonso to pesi mutu moko ko sani. Bon sikoyo soki ya za kuna za ne baba lobaka te. Tina ko benge parlementaire ezani. D'ailleurs déjà son na moni même Kourezali. C'est pour dire que c'est déjà un milieu ou un quartier développé. Ok? Sauf que il y a photo lutter à insécurité. Je vous promets, Toyokana. Kotoyo, incendie, toi, accident Salamakiwana. Na promets ki bango que. C'est toujours ici. Il n'y a pas de problème. Na promets ki bango que tozoa kotonga su. Ngande na oya tonga social. C'est pareil. C'est pareil. Toyokana. Bon, moi, je vais Sabino. Toyokana, s'il vous plaît. Bon, moi, je vais Sabino. Non, je Sabino, tu peux flatter Bino. Ça va? Ce que tu peux flatter, au moins, tu peux tirer na Bino. Attends, vous votez, vous votez na Bino ngate. Mais na lobby na Bino boye. En tant que moi, na un scellé. Ok? Moutako comprendre souci na bino plus kenga. Tozolanda parce que soki yini na butawa ngati ba 1h ba 2h du matin téléphone ngezaka ouvert lelaka. Ça c'est vrai. Ndeti citation le kai wana ba benga mutala musanga même commandant abenga 1h du matin. Et soye makambo zolek. Na koma awa 5h ba msuku tuno ba comité. Mais ngai si na koma kiao. Naza moto ngai si na koma kiao. Donc je le fais d'abord pour l'intérêt de la population de la Ansel. Yagola lobby boy. Tozo tonga susi atawa. Na yoki ba msuba lobby o tolingi ba policier te. Toyo kana s'il vous plaît. Toyo kana. Balobaka toyo kana s'il vous plaît. Balobaka muyaka moko afingisa bayaka nyonso. Mais eliko lobateke bayaka nyonso baza mabe. Tozo kana yango na ngina sabino boy. Total nanu acto e salamaki place wana. Tozo kana ba criminel ba koti ba bomi tata ya batu. Ça va? Oui. Innocent à bateau parce que à débriaka na ba bi kazana mbongo ale ba kote le bassin nini? Ba bomi. Et là, comme on a dit, bino population. Nous sommes dans un état de droit. Et ça, le quoi que peut-être pays moko à part, non. Tozolanda. Très bien. Biso notre tozana c'est mi B.
soki bokangi mutu oyo asali mabe boza na droit te ya kotumba mutu, boza na non plus droit ya koboma mutu, bokangi ye bomemi ye acquis de droit. Tozolanda parce que nazotonga 3 suicides awa na 3 suicides tozotonga awa tokoluka bapolisier aguerri, ça va, bapolisier akoki kokotela bato na ndako te, policier akoki kotracasser population te, nde bapolisier fo toluka totia awa, ça va. Yango nasengi bino mpe na part na bino population, il faut coopérer toujours na la police. Information ezali bopesa bango, problème ezali bopesa bango, ça va, parce que la population batiaka ba soldat te, batiaka ba policier. Au moins tona zaki jour na bobela to lingi la police te. Bon, to lo basiko vrai. Insécurité o eza awa. Bon, to tika la police eza te, to tika bino moko. Yango na lobi ke ya pas de problème. Tocha ba policier te ya mabanga na zemi. Tocha ba policier ya bien. Oyo ngamo kope à tout moment na bala ko kita basala nga rapport. Tozoka. Cette fois-ci toza la vigilant. Bakosa biso lisusu po esi tokosa mipe mingi tolandi cette fois-ci bokanisa nanu biso bana nsele profita